Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Alléluia, tika yembamba kwete na sanjula zamenongoyi Kimbangu. Zambako sakate. Alléluia, tika yembamba kumayo bama zamenongoyi Okiso Faki. Alléluia, tika yembamba kwete na sanjula zamenongoyi Kimbangu. Zambako sakate. Alléluia, tika yembamba kumayo bama zamenongoyi Okiso Faki. Na pesi bino mayele, bochalaka na bolingo, botamola lokola bandimi ya solo, tango epoki. Natei bino bosolo, botika kotonganaka, bochala solo bandimi ya bolingo bibeko bebisala. Na pesi bino mayele, bochalaka na bolingo, botamola lokola bandimi ya solo, yango ekoki. Natei bino bosolo, botika kotonganaka, bochala solo bandimi ya bolingo mibeko pe misala. Mopepe yeye komana bilembo babunga. Bilanga mikongo nalingi na monisa yango. Satana lingi kokende na bino, moto na moto alanda tata na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto abongise jaleli na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto alanda tata na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto abongise jaleli na ye. Mopepe yeye komana bilembo babunga. Bilanga mikunga malingi na monisa yango. Satana lingi kokende na bino, moto na moto alanda tata na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto abongise jaleli na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto alanda tata na ye. Satana lingi kokende na bino, moto na moto abongise jaleli na ye. Bilelo biko jala, isengo peko sepela emonani, boika piko banana ngai nzamba kosakate. Bilelo biko jala, isengo peko sepela emonani, boika piko banana ngai nzamba kosakate. Bilelo biko jala, isengo peko sepela emonani, boika piko banana ngai nzamba kosakate. Nate aye,
kisa ya solo ojali bandimi natei bino ola kisa ndakisa ya solo ojali bandimi natei bino ola kisa ndakisa ya solo ojali bandimi natei bino ola kisa ndakisa ya solo ojali bandimi natei bino ola kisa ndakisa ya solo ojali bandimi natei bino ola kisa ndakisa ya solo ojali bandimi. Bandeko balandi bana Masolo Kimbangu mbote na biso panso besika tozami na mokola lelo 1er janvier 2026 toye na mboka Londres biso nyonso bozali komona biso na ntina mosusu te oyo ete kopesa présence na likambo monene oyo ekosalamaka chaque le 1er janvier awa na mboka ya Londres. Équipe mobimba tosouhaite bino bonne année 2026. Tokosenga na ndeko Faki Jado Pazali na commission ya likambo lelo papa topesa molokote o expliquer bande ko na biso mokola lelo ezala kande mokolo nini awa na mboka Londres. Merci mingi na maloba papa la ndenge boyoki ngai papa Jado Ntsonga. Tozali awa na tina ete ko célébrer nanu nouvel an. Janvier, le 1er janvier 2026. La raison pour laquelle Likambo et Banda est banni en 1987. Natango wana banglais bazalaka ko fêter penzate. Izalaki batu bakofana na banda kuna bango, omona donc banzela ya kokauka et bayaki komona ke des organisateurs moko na mona katiko ya Message George bayaki komona ke il faut pas bimisa image ya bien Angleterre. Pour Angleterre ezalaka na vie mabe na miso ya bandeko ya Europe to na mokili mboka ba gangster ba bomanaka batu Angleterre ezalaka penza na yeba na mingi te bato yeba o mais ezalaka na visibilité te nde bayi ko zwa likanisi ya kosala ka célébration oyo. Alors à partir de la célébration on balingaki ba ndoko la culture na bango ya anglais et kobengisa ba fanfare ba uta katina aux États-Unis pour na kolakisa elongi ya Angleterre na mokili. Nde na 2010 bayi ko découvrir pe fanfare ya tata Masolo Kimbangu kiangani wale zaka makokisi na ye pamba te na 1921 alobaka ke kombo na ko tambola mokili mobimba tout na 1897 alobaki ke bakotonga temple monene mokili koluka ye na yango toye awa mpona kopanzaka sango na ye. Donc depuis 2010 toyaka tokota na kati ya culture ya kolakisa elongi ya Angleterre. Merci Papa Jado, merci na balandi to landa sikoyo parade na sondenge ni ekolekela. Eh bien batata pe ba maman Papa Masolo Kimbangu apesi biso chance po ete tokoka koya awa na mokolo mwa lelo ou bien 16 ans jour pour jour po ete toya kosakola kombo na ye awa na mboka ya baye banyokolaki ye. Sango na ye ezalaki ete bana na biso bakokende mikili ya poto bakofanda na bango kasi bakoko na biso na ntina na mpasi mpe konikwama ya solo bandibelaki yango te. Lelo profesi wana emonani kati na biso bana ya Papa Masolo Kimbangu. Rendez-vous monene ya babisicien oyo ekosalemaka awa le 1er janvier nyonso oyo ezali patronné organisé par la royauté ya Grande-Bretagne batata mpe bamama ezali likambo ya moke te. Esengeli na babisicien nyonso esika biso tozali tomeka kocomprendre cet avantage au bapesi biso parce que toyebi ete koleka na bachaîne ya mindele awa na kati na mikili ya poto eh bien emonani awa lelo ete tokoki koleka
kaka na présence ya teni otolati yango tezali kopesa biso nzela po ete tokoka kosepela elongo na bana ya papa Masolo Kimbangu nyonso ndele mpe moto mwito na mwa ngonga moke tokotambola tout au long ya trajet je pense tozali na ba 4-5 km de marche na mokolo lelo et na suka nde tozali na tribune d'honneur esika performance finale ekopesamela biso po ete tolakisa monene ya papa Masolo Kimbangu tata mwana mpe mabe kolesi wa Masolo Kimbangu Sabila biso topesi merci na bolingo na yo papa obateli biso 2025 lelo le 1er janvier toti biso awa na ville ya parade ya Londres oyo babengisi biso mpona korepresente likambo na yo papa tosengi otala babela biso te kasi ya solo kotala kasi po ete tosala malamu papa kimia tosenkata biso elingi ete kesala bakuna efumisama na komata kama kongo-central. Amen. Amen. 1, 2, 3
this church founded in 1921, which is now in the Democratic Republic of Congo by Father Simon Kimbangu.
Papa dirigeant, vraiment, tu peux si félicitations. Merci. Nous sommes monnaie au sein de mon pour nous constater ça. Nous avons passé notre temps au Canada. Pour nous yomoko au lobby nina festivité à mon colonel. Vraiment, na kombo ya tata mo appelle Mosantu. Merci na nous na ndengo pesi biso félicitations. Merci. Nous sala oyo. Tout ça la rango na tina ndenge ba mbuta biso ba lakisi biso. Donc pour na kopanza sango to kombo ya papa Simon Kimbangu kene musika. Donc yango moni awa to ka le premier to ya kolakisa elongi pe mungongo ya papa Simon Kimbangu na monde entier. Malgré tout musique bazoko yoka maloba to ba ibanze mbuté mais musique on a bazoko yoka ngo. Yango na ne mungongo ya papa Simon Kimbangu vraiment biso na tina na biso moko tango to yaka ato saka na esengo. Kondenge papa yemo kalobaki ba jeune ba ko matangomba. Toza ko matangomba to yepe ko sala musala awa musala emonani. Soki batu ba sepeli tata nzamba sepeli biso lozu mapambole dona tina wana tozaka na sengo ya koya kosala musala kobeta misiki na festivité oyo omoni ne toza awa Europe mobimba donc toyebi tina nini ya musala oyo. Merci, j'espère na répondre muke na question. Merci beaucoup Papa. Merci. Papa Guy Yefa mbote na yo. Mbote Papa Lambert. Tolingi toyeba journée ya lelo. Pour Nabino ezalaki nini poto moni Faki ya Europe mobimba eye awa na mboka ya Londres. Okoloba na biso nini? Merci Papa Lambert pour la motuna. Lelo le 1er janvier. Donc eza depuis 2010 Faki eza invité. Donc eza invité na parade eza à Londres na ba célébration il y a nouvel an. Oyo to komisa Faki na kati ya parade wana depuis wana ba invitera biso ba sepela na biso mingi. Donc les camarades ils voient qui moi en pleurs parce que to meka pe ko intéressé ba ndeko Europe depuis wana donc ba s'intéresse toujours mais et juste ce koyo volume à casse puisque au moni les autres qui à peu près plus de 150 musiciens donc dans centre-ville à Londres. Donc on a ba image ils a ba centre-ville donc ba point clé ba quartier clé il y a centre-ville à Londres oyo et c'est to tamboli ils a vraiment c'est monen pas mbaté donc évangélisation nyo sur wana tolingi toyeba est-ce que le 1er janvier nyonso oyo wuti koleka na oyo salami lelo différence ezali ou bien changement et salamaki ou bien elekeli ndengeni. Bon, au niveau organisateur, moi, ma restriction et pesamaki, n'engé toyoki comité Faki ba ebisibiso que moi ma restriction et pesami par rapport à nombre de bateaux que balingika kaba oyo bazana kati ya Faki nde na kati ya performance ba ko prendre part. On les a communiqué au comité à Faki pesabiso outa dimanche. Il y a un moment qui moi peut-être différence na ba parade mususu to sali sinon à part ça différence auto monisa vraiment donc mobilisation il y a bande qu'on a vu sur les musiciens parce que ba condition les lois qui facilité mi ba ko sala que en tout cas to sali demi tour toujours ina bandako ma li les amakas mais du début jusqu'à la fin on a banamike na ba mikolo na biso donc en tout cas ba ju makasi akoza wana e banditi na suka. Et donc il y a la festivité wana ti tant Faki to comme na point soukande allez mutunyo en tout cas à kokisaki donc parcours wana persepelaki. Please speaking in English. Yes, thank you Papa Lambert for your questions. Today, 1st of January 2026, Faki, the Kimbanguist brass band, took part in the newest, the London parade. That's on the newest day. It's been since 2010. 16 years since Faki has taken part, has been part of the parade. The crowd loves Faki, and also we, the musicians, we like to be here because it's a great occasion, and also it's a way to do evangelization in the name of Papa Simon Kimbangu. So really, we are happy. Even it was very cold today. Even if it was very cold, the conditions were not good. But everybody was ready to do the work of Papa Simon Kimbangu and to show the music, to play the music of Papa Simon Kimbangu in the streets of central London. Yes, merci. Thank you, Papa Lambert. Thank you very much. Thank you. Maman Mbote na biso.
Mbote. Ezali sengo mingi na mokola lelo tomona bino na esika oyo esika Faki Europe aeko sala molulu munene na participation na ye pour la festivité oyo kozalaka na Londres le 1er janvier. Mais tomoni lelo moi changement ezalaki na mokola lelo côté restauration. Totali awa tomoni parade dîner. Secret na bino ezalaki nini? To bana mama diaconesse. Na kombo tata mwana pe molimo santu. Secret na biso d'abord biso toza banani. Biso toza ba épouse. Donc basi ya ba musicien. Ngai mama Julie, moi si ya papa Nzau. En tout cas ndenge omoni biso boye esengo na biso ezalaka nanu ya kosepelisa mibali na biso. Polikambo bazo sala. C'est vrai mibali na biso bazo sala ngo. Mais ça pour na mibali na biso te eza lisolo ya Masolo Kimbangu. C'est-à-dire eloko bayaka kosala le 1er janvier bayaka kopanza sango ya papa Masolo Kimbangu. Alors biso pe ba épouse tant to 20 oyebi ki to moni ke bantuka bazo sala musala makasi biso pe to sepelisa bango to valoriser bango. Yango ndo omoni lelo en tout cas biso ba maman musicienne ba maman épouse to bendani to simbani ensemble. Nde to sali moi ba décoration na biso kutu décoration déjà to sala mama na biso awa mama Sky la mama Pinto donc ye nde asokipaki na makambo nde vraiment makambo c'est l'équipe kitoko na esengo nyonso. Hello mbote na bino nga komona nga mama Alison Ntiangani épouse ya papa parfait Ntiangani. Donc toza ba épouse ndenge mama na biso alobi toye awa to sangani vraiment équipe eza moi munene mingi ba déjà baké ba déplacer mais donc plan na biso ezaki que babibali na biso toloba parce que toza pe ba épouse donc babibali na biso baya balia bamela parce que bawuti na malili babeti depuis ba telemaki depuis tongo basala balia ki petit déjeuner donc tolobi que non au lieu bolia pa mikate na soso to changer ngoma muke to tshela ba madesu ba pondu ba dendon ba poulet ba donc sorte de ba gâteau ba jus donc ba lobi ke ba tondi ba ko ko telemate na uniforme bango ba bouton comme na serré. Ah bon? Donc to bi vraiment to sepeli wana ezaki vraiment ndenge to lingaki ke bolia botonda boke to tika na moi di solo ke no ba épouse balambera biso. Donc okay, hello everyone, my name is Skylar Pinto. I'm Eric Pinto's wife. So this year we just wanted to change things and surprise our husbands. We wanted to give them a luxury dinner, so that's why we decided to decorate with my lovely colleagues. So we decorated, gave them nice food because we just wanted to show them that we're always here to support them. So yeah, that's why we decorated. As you can see, we made a nice welcome sign with flowers on the table, gave them cakes. Yeah, it was just a good day. Papa Masolo Kimbangu qui a gagné. Merci na bino ba mama. Merci. Bandeko bana Papa Masolo Kimbangu tosengi na bino merci na ndenge bauti kolanda biso e bandeli ya parade na biso pe tokomi na suka tomoni Faki prestation nango na mokola lelo na likambo kitoko oyo bauti kosalela biso na le 1er janvier 2026. Topesi merci na sa divinité Papa Masolo Kimbangu Kiangani. Papa, respect. Merci, papa. Nandengo bateli biso, au komisi biso, tina mokola lelo le 1er janvier 2026. Peto pesi, merci naba conseiller et conseillère à Papa Masolo Kimbangu Kiangani. Pe bambuta ya lingomba, pe bandimi nyonso et Faki ya mokili mobimba. Topesi bino. Merci, merci. Peto pesi équipe technique nyonso oyo tokosala kanango to pesi merci pe tokutani na mbala yasima. Ngengisa mwinda
mabondeli yango munduki nayo kwete olonga nalima kufanana bino elimu ya unzame lana kakamala kumyanga ngiza mwina moyo mabondeli ya mundu kinayo kwete olonga bakangama na satana esika nyoso kokene panzasa ngorangai maloyembo salila taratana yo wete ofomola bato bakangama na satana solo ekomikisayo mikitisa okotomwama salamu salva na pesio okokende liboso solo ekomikisayo mikitisa okotomwama salamu salva na pesio okokende liboso esika nyoso kokene panzasa na ngai maloyembo salila talatana yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana esika nyoso kokende panzasa orangai maloyembo salila talatana yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana Au revoir Londres. Au revoir Londres. Au revoir. Au revoir.